lobi tomonaki maloba oyo ezalaki na mama ya likambo likolo ya suka mpe basumuki. Tomonaki lolenge nini ekosukela basumuki mpe ekosuka ndenge nini. Na poko ya lelo tokomona liteya oyo nalingi mutu na mutu akanisela yango mingi. Ezolakisa nyango ya monguna mpona kobebisa bomo ya mutu nyonso afandi awa. Na koyebisa bino ete nyonso tosalaka monguna atalaka yango, oyo tolobaka nyonso ayokaka yango, mpe aza na miango munene ya kobebisa bato. Yango wana mutu oyo akokweya liboso na ye oyo akotelema na nzela mpenza olonge nzambe alingi yango, monguna akobebisa ye, mpe monguna aza na kanda makasi na mutu ya bongo. Soko olobi ete oponi ngambo ya nzambe, eza malamu ete otikala penza na nzela ya nzambe kozongela monguna te, po soki akutani nayo lisusu akosala yo mabe. Kanda aza na yango makasi. Tokotala yango na histoire ya batu nyonso batambolaki na nzela ya nzambe, nzoka nde bakomaki na ntina ya likambo te. Po ete okomona na suka monguna akomisi bango bisalelo na ye. Okomona ete asaleli batu ya pembeni koleka kutu bapagano. Yango wana nakoyebisa mutu nyonso aza awa ete monguna aza na makanisi ya kobebisa yo, monguna aza na kanda na yo. Nyonso oyo loba monguna akoma yango, nyonso yemba akoma yango. Tangu mosusu okoki kosala yango lokola ozosakana, kasi monguna asakanaka te akomi. Oyo nyonso toyemba monguna akoma yango. Ata kobandaki kosakana, oyo teya na liteya na yo, na koloba ete touti na bokonzi ya satana mpe totioli bokonzi ya satana, monguna aza na kanda na biso mpe alingi ete esika nyonso tokokutana na ye asala biso mabe. Yango wana esengeli tozwa mokano ya solo. Nakoyebisa bino makambo esalama na histoire ya batoma ya Yesu. Batoma ya Yesu 12 okoki kokabola bango na maboke mine, mpe maboke wana emonanaki ntango ya suka ya bomo ya Yesu Kristo. Tango liboso ete bomo ya Yesu Kristo ekoma na suka, okokaki kokabola bango te. Kasi ntango bakangaki Yesu na elanga ya Getsemane, batoma bamikabolaki na mine. Maboke mine wana mpe kozala na bato bakolanda Yesu Kristo mpe bazali awa. Ya liboso, liboke ya liboso ezali na mokonzi na yango Yuda oyo awanganaki ye, oyo atekaki ye. Ya mibale etelemi na Petelo oyo awanganaki ye. Ya misatu, liboke ya misatu, mutu azolakisa yango ezali batoma mususu oyo batikaki ye, bakimaki. Bongo liboke ya minei, mokonzi na yango Yohana oyo atika Yesu te. Bakendaki na ye na bisambiselo, alandaki makambo nyonso bandaki kosalemela Yesu. Kino liboso Yesu Kristo akufa, Yohana azalaki pembeni kolandela makambo na ye. Nde Yesu akumisaki alobi, tala moboti, tala mwana, pe mwana tala moboti na yo. Maboke mine wana emonanaki ntango Yesu Kristo akangamaki nelanga ya Getsemane. Ya liboso ezalaki mutu atekaki ye. Ya mibale oyo awanganaki ye. Ya misatu batoma libwa ya batu oyo bakimaki ye, batikala koyeba lisusu suite ya makambo esalamaki na Yesu te. Kasi liboke ya minei etalisi Yohana ezali ye mutalandaki ye na makambo nyonso. Maboke minei nyonso ezali awa, pe atako koki kokesenisa yango te, ozomona lokola bango nyonso ndenge moko bakokani. Tika na yebisa bino Yesu alobaki
alobaki tangu alingaki akoma na elanga ya Getsemane, alobaki mobateli ya bapate bakobeta ye pe bapate bakopanzana. Alobaki bino nyonso makambo na ngai na pokwa ya lelo ekokweyisa bino. Awa tozokota ngonga ya kotutisa libaku. Tozokota na ngonga ya kotutisa libaku. Yango wana tolingi totala nyonso oyo liloba ya Nzambe elobi nini na yango. Po na nini? Po makambo nyonso esalema ekosalema lisusu. Bomoi mususu po bakanga Yesu na elanga ya Getsemane kino kozonga na lola ezolakisa bomoi na biso na mikolo ya suka. Tangu tokokoma na bangonga ya minyoko liboso ete tokende lola. Eza boye bomoi ya Yesu na ngonga wana pe ya biso sikoyo eza ndenge moko. Pe okomona ete batu bamonani solo ndenge bazali. Batu bakoyina na lolengo kondima teke ko osalema. Kasi matonde pa ya Nzambe po ete nyonse komama na Biblia eloko ya sika ezate masakoli nde ekokokisama. Yango wana nalingi tokanisela yango mingi pe mutu nyonso oyo afandi awa, mutu nyonso oyo azwi libaku malamu ya kokota na liteya oyo nazoyebisa ete Monguna aza na miango ya kobebisa yo, kofuta yo mabe pe aza na kanda makasi na yo. Alingi asalisa yo musala na ye. Mutu afandi awa oyemba kita musu na kosakana, oteya kita musu na kosakana, okamba lingomba tangu musu na kosakana. Monguna akoma yango pe aza na kanda na yo akobebisa yo. Loba soki bokutani na yete. Soki otangi na Matayo tokotala mutu babengi Judas. Makambo oyo na loba yango na lolenge kasi nasi na lobela yango. Na Matayo mukapo ya 26 nzela ya 14 balobi Yudas ateki Yesu. Na tango wana moko na kati ya bayekoli 12 kombo na ye Yudas Iskariot akei epai ya bakonzi ya banganga Nzambe pe atuni bongo, bokopesa ngai nini soki nakabi Yesu na maboko na bino? Bongo bango batangi bibende 13 ya mbongo pe bapesi ye yango. Banda mokolo wana Yudas akomi koluka nzela ya kokaba Yesu na maboko na bango. Tangu Yesu azalaki nanu koloba, Yudas moko na kati ya bayekoli 12 akomi. Aye na batu ebele bamemi bambeli na banzete na bamemi na banzete na maboko. Bakonzi ya banganga Nzambe pe bambuta muntu ya ekolo bato batindaki bango. Nzoka nde Yudas oyo atekaki Yesu alakisaki bango ndenge bakoyeba ye. Alobaki boy, moto oyo ngai na koyamba ye wana bokanga ye. Na mbala moko Yudas apusani penepene ya Yesu. Motei bote pe ayambiye. Yesu azongiseliye. Yesu aramubwira ati mugenzi wanjye kora ikikuzanye. Mbese uragambanishiriza umwana w'Imana kumusoma. Basimbi Yesu pe uyu ni umugambanyi wabanye na Yesu igihe kirekire. Yudas atekaki Yesu afandaki naye ngonga mulayi. Kasi likambo ya koteka ye esalemi na mutu azalaki pembeni na ye penza moko na kati ya batoma na ye. Eza likambo elingi esalema na mikolo ekoya. Batu bakokoma bateki ya baninga na bango pe makambo ekokoma mabe koleka lokola oyo pe esalemaki mabe okokaki kokanisa yango te. Na kobanda kokokanisa makambo ya tango ya Yesu pe ya lelo. Yango wana nalingi natangela bino maloba oyo ekomami na mukanda ya Grand Conflit oyo ezolobela likebisi ya suka.
icyigisho kivuga umuburo uheruka ni icyigisho cya 38 ngiye gusoma amagambo ari kuri paje 426 aravuga ngo ubwo umugari uteye ubwoba uzaba wegereje pela makasi ekokoma pembeni tangu pela makasi kokoma pembeni uzaba wegereje inteko nini batu ebele oyo balobaka ete bandimaka sango ya angelu ya misato kasi basukolama te na koyekola kotosa solo bakolongwa na solo mpe bakokangama na bato babumbisaka sango wana mpe bakoyokana na bato wana bakomona makambo ndenge moko ntango komekame kokomela bango bakolinga kopona ya pete oyo esika bato ebele bazali bato bayebi koloba malamu bato bande kosepela na solo bakosalela makambo malamu na bango mpona kobungisa bato ebele bakokoma banguna penza ya bato bazalaki bandimi lokola bango ntango bato batosaka sabata bakomema na bisambiselo bato oyo bazalaki na lingomba mpe babimaki nde bakozala banguna ya satana bakozala baninga ya satana mpona kofunda bato ya nzambe mpe kokosela bango po ete bakonzi bakanga bango maloba oyo eza makasi tika nayebisa bino bakozala bateki ya baninga na bango iyo bavuze ngo abantu bizera soki balobi bato bandimelaka sango ya angelu ya misato ntango pela munene koya bato ebele oyo balobaka ete bandimelaka sango ya angelu ya misato okoki komituna banani oyo bandimelaka sango ya angelu ya misato sango oyo ebandaki kolobama na 1844 na ntango bamikosaki esilaki bato ebele bazongaki nsima mpe bato 5 bazalaki moke bango nde basakolaki sango ya baangelu misato wuta 1840 babandaki kote ya sango ya angelu ya liboso mpe ya mibale kasi na 1844 nsima ya kotutisama nsima ya kozonga nsima na bato balobaki sango ya William Miller bato batikalaki nde bateyaki sango ya angelu ya misato yango wana sango ya angelu ya misato bapesi yango na lingomba ya baadventiste du 7e jour ezobanda na pole ya sabata koyebana mpe bato wana nde balakisamaki ema ya nzambe ya lola mpe bamoni mibeko ya nzambe oyo eza na ema na sika ya mosantu koleka bango nde bapesamelaki sango ya angelu ya misato esengelaki bateya lisusu tika nayebisa bino ete ntango bato bayebaki sabata te bawilliam miller batikala koteya makambo ya sabata te bateyaki limateya ya angelu ya mibale atako bandeki koloba ete yesu kristo akozonga kasi william miller atikala koteya sango ya angelu ya misato te po ete ezobanda na kososolisa ete yesu kristo akeye na esika ya mosantu koleka mpe kopesa mobeko ya mine oyo etaleli sabata ezali sango epesamela lingombo ya baadventiste du 7e jour kasi yoka maloba oyo ntango pela munene ekoya bato ebele oyo balobaka ete bateyaka sango ya angelu ya mine kasi batikala kosantisama te na kolanda solo sango oyo eza na ngwe ya kosantisa bato mpe kolongola bango na lisumu ezali na makambo misato na motema loboko ya mobali mpe loboko ya mwasi makambo nyonso po ete motu asantisama ekokisami yango wana bato oyo bakosantisama na koyoka sango oyo liloba nzambe elobi ete bakokoma bateki baninga na bango bakokosela bango na bisambiselo mpo bakozala batoma ya satana monguna akosalela bango mabe
ubu ndagira ngo ikintu gikomeye nubwo dushobora kubwiriza ubutumwa bwa tukabuvuga cyane nubwo dushobora kuvuga atako tokukoloba kobunga ya Roma makasi tokoki kokutana na bakoko sote eloko ekokamwisa yo tokoloba mabe ya Roma kasi okomona mutu avandi awa na kati na biso nde akoyoka pasi eza likambo ya kokamwa okomona ete akotelema kobundela Roma mpe akosilika nzoka Roma evandi na yango neti makambo etali yango te. Satana akosala mabe na bato ya Nzambe akosalisa bango misala kino akokoma lokola boni bobande kosala makambo nini. Satana kotuna bato bobandai koyemba mpona nini wuta bobandai kosambwisa ngai sikoyo tokomi wapi monguna aza na kanda na biso soko tangi na Yuda akendaki na bayekoli ya Yesu abandaki kosakana na lisumu azosakana na lisumu lokola eloko ya malamu akobi Yesu abandaki kolakisa mosapi lisumu kasi ye abandi kobatela lisumu malamu abandaki kokanisa te suka na ye. Wana bato batikala kosantisama na sango ya angelu ya misatu te nzoka eza na nguya kosantisa biso bakokutana na likama makambo ya Yuda eza mawa nayebi te soki mutu atanga liteya oyo ya Yuda na mikolo elekaki boni mutu moko atangaki yango na Jésus-Christ likambo etale Juda nzoka nabengaki bino botanga yango tokotanga haranditse ngo igitekerezo cya Yuda kigaragaza ukurangira nabi kw'imibereho yashoboraga kuba yaragiriye umugisha ku Mana ukurangira nabi kw'imibereho yashoboraga kuba yaragiriye umugisha ku Mana wakubwira uburyo amahirwe dufite bimeze nka bya bindi Yesu yigeze abwira Kaperinawumu na Korazani yarayibwiye ati Kaperinawumu ushyizwe hejuru atari kuzabona ishyano ndetse uzabona kujya ati kuko ibitangaza byakorewe muri wowe iyo esalema epai na yo soki esalemaka na Sodome na Gomora babongola mitema dufite amahirwe yo kuba dufite imigisha yo kuba ubuzima bwacu bwakarangiye neza ariko igitekerezo cya Yuda kigaragaza ukurangira nabi kw'imibereho yashoboraga kuba yaragiriye umugisha ku Mana ahari iyo Yuda aza gupfa mbere yo gukora urugendo rwe rwa nyuma akiye Yerusalemu yari kubazwa n'umuntu ufite umwanya w'agaciro mu bigishwa cumi na babiri ndetse n'umuntu wari kuba asize wari kuba asize icyuho kinini umugabo wakurikiye imibereho ye mu bihe byose ntiwari kubaho keretse ibyari kuzagaragara ku mperuka ariko hari impamvu yatumye imico igaragarizwa isi yose byabayeho kugira ngo bibere umuburo abo bose kimwe nawe bazatatira icyizere Imana yabagiriye ubu sinzi ko dushobora gutekereza umugisha twagize yo kuba twaramenye ibyo twamenye Yesu yabwiye abo mu gihe cyaravuga ati abantu benshi bifuje kumva ibyo mwumva ibi no kubona ibyo mubona ubu ntibagenza bati uwo mugisha ntibawubona ariko wakubwira uburyo gutatira icyo gihango ubutumwa bufite imbaraga yo kutweza ntibutweze ubutumwa bufite imbaraga yo kuduca ku cyanyu tugicikeho tukagumya tugakina n'icyaha ntukina n'akantu keza ubuzima bwa Yuda ni icyitegererezo cy'umuntu wafashe icyaha akagumya akagikinisha n'igihe gitunzwe urutoki akagumya akagishakira impamvu n'urwitwazo ariko hari impamvu yatumye imico yigaragarizwa isi yose byabereyeho kugira ngo bibere umuburo abo bose kimwe nawe bazatatira icyizere Imana yabagiriye ikabamenyesha ukuri yabamenyesheje mbese dukwiriye gusenga abigishwa ba Yesu ku musozo w'urugendo rwa Yesu baciyemo imigabane ine umugabane wa mbere ugizwe n'umwigishwa umwe wamugambaniye sibyo
umugabane wa kabiri ugizwe n'undi mwigishwa wihakanye, umugabane wa gatatu ugizwe n'abigishwa 9 bamuhanye barahunga ntibamenye oyo bakimakiye bayebaki te nsima kokangama ye esalemaki ya mineza mutu oyo alandaki ye kino akufaki na lisanga tozali bato oyo balandaki ye baza muke na lisanga awa ya bakozoka eloba ya nsala mutu mosusu akoki kozala na kati oyo bakoteka ye bamosusu oyo bakokima ye boni nakoyebisa bino esika yohana azwaki sekele ya kozala na liboke oyo ya malamu bamosusu batikala kozwaka na kati na yango te yuda oyo na ezoyebisa uko bimeze kose yuda ntiyahanganye ku atelemaki mpenza polele te mpona kobundisa yesu te ntabwo yigeze agaragaza cyane kutanyurwa kugeza igihe bari mu birori mu nzu kwa simoni ubwo mariya yasukaga amavuta ku birenge bya yesu yuda yagaragaza umutima wo kwifuza ubwo yesu yamushagaga umutima wa yuda warushijeho gusharirirwa ubwirasi n'umutima wo kwihorera byasenye inkuta zari zisigaye maze umururumba yari amaranye igihe usigara ugenga imibereho ye umva amagambo nashakaga ibi kandi niko bizagendekera umuntu wese uzakomeza gukinisha icyaha. Ayo magambo yumvise reka ubu twize ibyigisho bikomeye muri aya materaniro, twize ibyigisho byo kwatura ibyaha, twize ibyigisho byo gutangirira mu irembo, ariko reka nkubwire umuntu ukomeza gukina n'ibintu. Aya magambo aravuga ngo ibi kandi niko bizagendekera umuntu wese ukomeza gukinisha icyaha. Ingeso zose zo gusaya mu cyaha zitazwanijwe zihinduka igishuko cya Satani, hanyuma umutima w'umuntu ugasigara ugengwa n'umwanzi. Nababwiye ko abantu bose bakeresheje amahirwe, urupfu bapfuye ntabwo ari urupfu rusanzwe nk'urw'abandi. Urupfu rwa Yuda ntabwo ari urupfu rw'umuntu wabaye na Yesu. Yuda yariyahuye ngo maze araturika, abantu bagiye gushingura Yesu ngo bamuzizeho basanga imbwa zirimo kumurya kubera gukinisha icyaha no gukomeza kugira ibere. Niyo mpamvu umuntu wese utarejejwe n'ubutumwa bwa marayika wa gatatu, mbibabwire bene data, umuntu wese ubutumwa bwa marayika wa gatatu butarimo guca icyaha mu mutima we, umuntu ubutumwa bwa marayika wa gatatu butari guhindura ukundi kuntu, niyitegure amagambo yanditse mu ntambara ikomeye paje 426, bazava ku kejo kandi bazaba bagambari ba bagenzi babo, bazaba ari inkoramutima za Satani, nibo bazakoreshwa na Satani gushishikariza bagenzi babo. Ni muri kontekisi ivuga ngo umwanzi azakwihimuraho kandi agufitiye inzira. Ibyo warimbye yarabyanditse, ibyo yabwirije yarabyanditse, uko wabwiye abo uyobora yarabyanditse, niba waraniciraga ariko wagambiriye kuzakwihimuraho akagukoresha wa murimo wa wundi utuma wagira ngo ni wowe uyoboye abantu bose lokola yonde mokambi ya batu nyonso balanda Satani. Reka mbabaze, mbese mushobora gutekereza uburyo abayuda ari ba Satani yakoresheje umurimo ukomeye cyane wo kugira ngo Yesu abanze. Yesu Kristo uburyo abayuda kubwo kwanga kwiyegurira Imana bakoreye Satani umurimo wa wundi Imana itari yarabageneye kugeza ubwo bavuze n'amagambo akomeye baravuga bati nta wundi mwami tugira keretse Kaisari. Ninde ushobora kwiyumvisha yuko abayuda bagomba guhagarara bakarwanirira ingoma ya Kaisari, ingoma y'abatwaje igitugu, ingoma y'abantu umudendezo, nababwiye ngo hano hazavuga ibintu bya Roma, ariko muzatangazwa n'uko harakara umudivantiste kandi havuga ibya Ugire se ngo hari na rimwe tuzabona hari umuntu w'uri hano ku ruhimbi Abayuda bagaragaje yuko barimo barwana ishyaka rya Kayizari
bayuda balakisaki ete balingi babunda mpenza bafunda ye epai ya kaisala bango moko bazalaki bayuda okoki kokesenisa makambo ndenge nini bayuda babundela kaisala koleka pilato oyo aza molongo kino pilato alingi atika yesu na koloba ete amoni likambo te bayuda batelemi nayebisi bino monguna aza na kanda na bino azotuna boni botiolaki ngai mpo na nini bosambwisaki ngai mpo na nini azosala nini boyebi ete monguna satana aza na kanda na bino mpe boyebi ete azingi abebisa bino mutu nyonso akomi akaba epai ya nzambe te monguna akosalela ye mutu nyonso akomi kaba epai ya nzambe te akosalela nde satana kokanisa ete azosalela nzambe komikaba kaka epai ya nzambe nde ekoki kobikisa biso komikaba mobimba mutu oyo tobengi yudasi bato oyo azolakisa elongi na bango bakomonana mpe lelo bazomonana makambo nyonso esengeli ekabwana na mibale bakambi esengeli bakabwana na mibale balaiki bakabwani na mibale bandimi bapaster bakabwana na mibale nayebi te nasosolisa bino ndenge nini kasi eza pasi ibintu bigomba gucika esengeli makambo ekabwana bamosusu bakoma bateki bamosusu bateka bango esika ya misato eza te boni na petelo oyo awanganaki yesu ye mpe esengeli amonana loba soki makambo ekomi na suka te kasi soki ekomi na suka maboke minei eza na kati na biso moteki mowangani bakimi mpe oyo atikali semu tokotanga na Matayi kapo ya 12 na motoba nzela ya 13 na moko maze Yesu arababwira ati bayekoli na ye mwebwe mwese ijoro ibyanjye n'abahemuza kuko byanditswe ngo nzakubita umwungeri umukumbi w'intamusanga ariko nimara kuzurwa nzababanziriza i Galileya pe bameme nyonso ekopanzana kasi tango nakosekwa nakokende na Galileya liboso na bino murabizi ko hepfo gato malamu ete Petero alapaki nda ya lobi atako bamususu bakoko sala yango kasi ngai te nakoki kowanga na yo te tukubale Matayo tukumale na motoba mokapo ya tukusamba kasi ye awangani na miso ya bato nyonso alobi makambo zali koloba na ngai nayebi yango te Pierre awangani lisusu pe akatiseleka alobi nayebi moto wana te na nsima ya mwa ntango moke bato bazalaki kuna baye penepene ya Pierre pe balobi na ye ya solo yo ozalaki moto na bango elobeli na yo ezali kofunda yo bongo Pierre akatiseleka nzambe mpenza nayebi moto yango te soki nakosi nzambe apesa ngai etumbu kaka na ntango wana soso eleli Petero akanisi makambo Yesu alobaki liboso soso alela mbala ya misatu okowanga na ngai bandeko na ngai bato oyo bakowanga na sango oyo mpe koteka biso esengeli bamonana n'ababwihakana bagomba kuboneka mpe kandi mutu na mutu esengeli apona lelo bososola malamu maloba ya Petero lokola Ellen White azolobela yango na mukanda ya Jésus-Christ bomoni ete nasepelaka kosalela yango mingi tokotala na lokasa oyo ezali na liteya oyo ezolobela na esambiselo na Ana mpe Kayafa mu gihe Petero ahitagamo gusinzira tangu Petero abandaki kolala nzoka Yesu ayebisaki bango basenzela mpe balala te nde aponaki
nzela na ye ya kokende na lisumu na ye ya kowanga na Yesu. Tangu bayekoli balalaki babungisaki penza. Yesu ayebaki malamu bangonga ya pasi bali bakutana na yango. Ayebaki ete Satana akosala nyonso mpona kobungisa makanisi na bango po ete bamilengela te mpona mimekano ezalaki liboso na bango. Yango wana Yesu ayebisaki bango bosenzela bokweya na kusumuka te. Soki tokanisi Petelo mpe Yudasi, tokomona ete Yudasi atikala komikaba epai ya Nzambe te. Litea oyo nayebisaki bino botanga etaleli Yuda atikala kondimela makambo Yesu asala te. Abandaki kopesa maloba ya kotelemela oyo Yesu abandaki kosala. Abandaki kokanisa ete yaye nde ya malamu. Kasi tika nayebisa bino Petelo abandaki kolinga Yesu, abandaki kolinga azala pembeni na ye mpe kotambola na maloba ya Yesu. Kasi likambo ya mabe asalaki eza moko, kozanga kosenzela mpe kobondela yango wana ekweyisaki ye. Okoki kozala awa makambo mabe eza na motema na yo te, to mpe oza na makanisi ya koteka bato te. Okoki kozala awa olingaka Yesu mpe oza bilongi mibale te. Petelo mpe abandaki kolinga Yesu azaki bilongi mibale te. Makambo ya Petelo ekeseni na ya Yuda oyo ezaki na likambo moko sima. Na Yuda sima ya oyo bandaki komonana ezaki na sekele moko na motema na ye oyo mutu moko te ayebaki te elongola kaka ye moko. Yuda sata mokolo moko te atikala kondima makambo ya Yesu pe ayaki mpona likambo ya mabe. Kasi oyo ememaki Petelo ezaki malamu kozwa bomo ya seko. Petelo atikala kokesenisa makanisi na ya molakisi na ye te. Ayokaki pasi po ete aza motawu aza na posa ya kozala na makasi. Petelo akokotelemela bato bazali awa balingaka Yesu. Bayaki na ntina ya malamu, bazanga likambo mosusu nsima te, kasi basali lisumu moko. Babosani esika nguya ya Nzambe eutaka. Bazosala likambo oyo batikala kokanisa ta mokolo moko te. Petelo ayokaki pasi na komona ete awangani Yesu, epesaki ye pasi na motema. Nayebi te nasosolisa bino ndenge nini Petelo mpe oyo azolakisa liboke na bango, azolakisa liboke ya bato baza bilongi mibale te. Petelo ayaki na ntina ya kokende lola, aza na likambo mosusu pembeni oyo ebombami te. Petelo alingaki Yesu mingi. Petelo azalaki mokristo ya solo, kasi mabeni nasalaki asenzelaki mpe kobondela te. Tika na yebisa bino likambo ezopesanga pasi na mikolo oyo nazobanga mingi. Mpona nini nazobanga? Soki ozotala minyololo oyo ekangi bato, bapasi oyo eza na kosala misala oyo bato bazosala butu moyo, bozito oyo bato baza na yango na nzoto pe na mutu, bato balingi Yesu bayaki na likanisi ya kokende lola, baza na likambo mosusu nsima ya wana te. Kasi monguna asaleli bango miango, alukeli bango mayele. Bato baza na bozito, bato nsima ya koyekola liloba ya Nzambe po ete ozwa ta moko ya kokanisa alimbola yango eza pasi. Baklasi ya bana talo makasi, kofuta ndako talo makasi. Omoni minyololo wana bato ebele bamikanga bango moko, nzoka nde ekangi bango makasi penza. Bato baza na bozito penza, po osolola na ye ozobebisa ta na ye.
batu abantu baricara mu rusengero bazana makambo eza lokola libanga monene bamemi na mutu nazopesa bino toli bomikomisa pepele bolongola mikumba po ete soki okoki kosala yango bima na bisika omikotisa bobanda kokata minyololo moko na moko po ete monguna azobongisa likambo moko ata olingi Yesu ata oza na likambo mosusu nsima na yango te ata kotikala kozala likanisi ya koteka ye te atako bakoko koyebisa yo bongo okowangana monguna abongisi komata moke moke mpe kolemba po ete bowangana ye tika nayebisa yo makambo oyo okoki komilongola na kati na yango longwa na kati na yango makambo oyo okoki minyolo okoki kokatakata yango oyo moni okoki kosala mpe bomo ezokoba okoki kobungisa likambo kasi bomo ekokoba malamu sala yango po ete ntango Petelo akokaki kobondela te mpo na bozito azalaki na yango abandaki kobongisa ngonga na ye ya kokweya abandaki kolinga Yesu azalaki na bilongi mibale te azalaki na likambo moko nsima na yango te kasi awanganaki Yesu kati na bino mpe eza na bato bakowangana Yesu nzoka balingaka ye bakowangana ye nzoka balanda ye na koluka bomoi ya seko kasi bamilingi basinga bamitie mikumba kino makambo ya Nzambe ekozwa esika ya sima. Tangu Petelo aponaki kolala pongi nzoka Yesu ayebisaki bango basenzela babondela wana nde abongisaki nzela ya komema ye na libungi. Bayekoli nyonso tango balalaki na ngonga wana ya makasi babungisaki mingi po ete atako Petelo awanganaki ye bamosusu mpe bawanganaki ye mpe bakimaki ye ya mwana azobianga bino eza na liteya moko natiaki na internet elobi ete suka na nyonso bolala nabandaki koloba ete Yesu ayebisaki ye likambo wana tika ete mutu nyonso akata minyololo na ye alongola mikumba amikomisa pepele nayebi ete mokili eza pasi nayebi ete eza yo te okoki kosala otrema te kasi eza mpe na mikumba yo moko mimemeli meka komikomisa pepele longola yango po ete ezala ya ntina po okatisa esika okoki kokatisa te soki olongoli mikumba wana te tika nayebisa bino bato bakowanga na solo bato bakowanga na solo bakoloba ete makambo oyo nandimela yango te bato bakoki kosala bongo bato bakoki kowanga na sabata mobeko oyo eleki mibeko nyonso bato bakoki koluka kolakisa ete batikala kopema mokolo wana ya sabata te bososo liloba ya Nzambe natosaka yango atako nani ekokisami te nakotangela bino mokanda oyo na lokasa zoloba ete na nguya mpe makasi ya Eliya na nguya mpe molimo ya Eliya ekomami boye soki momekano ekoya na motu nyonso Petelo abandaki kobongisa momekano ya makasi eza lisusu mosika te po ete momekano eya na motu nyonso bakotindika biso na makasi totosa sabata ya lokuta nguya oyo ekozala na mibeko ya Nzambe na mibeko ya bato bakendeki kotosa ya mokili mpe kolandela makambo ya mokili esika ya kondima kotolama mpe soni esika ya kondima kotolama mpe soni baboyi moto atala bango na motu atiola bango na boye bakei komikaba na makambo ya mokili nzoka bazobongisa momekano ya bango ya suka ya kokweyisama na bango yoka
abantu bagiye biyegurira ni ruto bato muke bamikotisi na mokili mpe balandi makambo ya mokili na esika ya kondima kotiola mpe somo mpe bakobangisa bango koboma bango wana wolo ya solo ekokesana na oyo ya lokuta elilingi na yango ekomonana ntango wana minzoto ebele tobanda ekosepela na kongenga na yango ekokota molili bato oyo bapesamaki makambo ya kobongisa nzoka baza na boyengebe na Yesu Kristo te bakomonana na soni ya mutakala na bango oyo eza makambo ya pasi ngonga wana tangu wana bazolobeza ntango nini eza oyo bazolobe ekokanisa mina mikolo ya suka ya Yesu Kristo eza ngonga oyo toza na kati mpe tozokota lisusu na yango esengeli tozala na nguya botanga histoire ya Petelo bazokokanisa ye na Yudasi bazoloba ete bango nyonso baza lokola balandaki Yesu kasi lolenge balandaki ye Yohana Yuda akendaki na etuluku ya bato nzoka Petelo tango bakomaki kokobunga ye abandaki komona oyo epesaki bikakatane pai na ye pe ememelaki ye kociolama bokotanga yango na liteya oyo na esambiselo ya Ana na Kayafa nde bakolobela Yohana mutu alandaki Yesu pe kandi n'uburyo byamugiriye umumaro kugeza ubwo Yesu ngo yamuhaye umugisha wo kujyana mama kandi ngo amuha n'indi migisha kubw'iyo nshingano yari amuhaye. Yohana we ubwo yinjiraga mu cyumba acirwagamo imanza ntiyigeze agerageza guhisha ko ari umuyoboke wa Yesu. Ntabwo yigeze yivanga n'abagizi ba nabi bashinyaguriraga umwami ntacyo yigeze abazwa kuko atigeze yiyoberanya ngo bitume bagira icyo bamukeka. Yitaruye abari bagize igitero ariko akomeza kubahakira Yesu ku buryo bushobotse bwose. Yashoboraga kumva kandi akitegereza ibyaberagaho babuganishaga umwami we. Mbese ushobora kwibaza ngo ibintu Yohana yabikomoye he? Iyo usomye amateka ya Yohana mu gihe Yesu yari ari ku isi ubona ko Yohana ari we muntu wabaga hafi ya Yesu cyane, niwe wabaga mu gituza cye cyane, ndetse ngo niwe mwigishwa wakundaga Yesu kurenza abandi bigishwa bose. Uyu mwigishwa ngo yitegerezaga imico myiza Yesu nk'uwitegereza mu ndorerwamo, ngo kugeza ubwo ubuntu bwa Yesu ya Yesu ebongola. Icyo cyatumye n'igihe Yesu yari arimo ashishikaba Yohana yagaragaje ko ari umwigishwa wa Yesu, agaragaza ko ari mu ruhande rudashobora kugendera mu murongo upfuye, ariko itandukaniro rye na Petero we ntiyigeze yifuza ko yamenyekana uwo ari we. Kwiyoberanya kwe kwamuteye kujya mu ruhande rw'umwanzi, bityo agwa mu gishuko. Ahari yaza guhamagarirwa kurwanira umwami we yari guhagarara nk'umusirikare ushikamye, ariko uko bamutungaga urutoki bamuhinyura yagaragaje ko ari ikigwari. Hari benshi baguma ku rugamba rukaze kubera umwami wabo, ariko bageraho bagahakana kwizera kwabo babitewe no gutinya guseka cyangwa guhinyurwa. Bifatanya nabo badakwiriye kwifatanya nabo, maze bigatuma bisanga mu bishuko. Bihamagarira umwanzi kugira ngo abashuke, maze bikabatera kuvuga no gukora ibyo batari gushobora gutinyuka mu bihe byabo bya mbere. Umwigishwa wa Kristo muri ibi bihe byacu ugerageza guhisha kwizera ko kubera gutinya gusekwa nawe aba yihakanye umwami we. Rero bene data, murabizi neza ko muri iyi minsi dukoresha igihe gitoya tukavuga amagambo arashe ku ntego, tugasigira abantu umwanya wo kuyatekerezaho. Ndagira ngo umuntu wese uyu munsi yongera asabira ubugingo bwe cyane, yongera ashaka imyiteguro ya ngombwa cyane, kandi ndagira ngo umuntu wese agerageze kwikuraho imitwaro no kwigabanyamo inshingano nyinshi afite kugira ngo abone umwanya wo gusabana n'Imana, kugira ngo ubwo uyu munsi natwe tugeze mu kigeragezo nk'icyabaye igihe Yesu yari arimo
gushushibikanywa mu nkiko ubwo natwe tugomba gucikamo imigabane ine reka tuzabe turi ku ruhande rumeze nk'urwa Yohana reka tuzakurikirane ibintu turi mu murongo mwiza reka twe kuzahana ngo duhunge reka twe kuzihakana ukuri twamenye reka twe kuzakugambanira ahubwo tuzagushikamira tuzabe turi mu ruhande rwawe kandi Imana izadurora ndasabira umuntu wese umugisha muri uyu mugoroba kugira ngo Uwiteka atugirire neza kugira ngo Uwiteka atwite ubwo umwanzi adufitiye umujinya ubwo adufitiye inzika ubwo yifuza ko igikorwa cye gikomeye kiruta ibindi ariko tuzagikora ubwo umwanzi ashaka kuzatwihimuraho ubwo umwanzi ashaka kuzatubaza impamvu twaririnze tumuvuga ugashaka kuzatubaza impamvu twabwirije tumuvuga kandi ubwo kwiyegurira Imana kwacu gukwiriye gutuma nta kantu na gato dusiga mu ruhande rw'umwanzi reka umuntu wese abisengere kugira ngo Imana imushoboze kandi guhagarara mu ruhande rwacu rwiza bibe iby'uyu munsi bibe iby'iteka ryose kugeza igihe Yesu azagarukira nibyo dusabira Imana umuntu wese kugira ngo tubashishe kubw'ubuntu bwayo mu izina rya Yesu amen.